N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater. Bonjour amis téléspectateurs fidèles aimables de cette émission intitulée Retova et Public. Nous voici encore une fois à travers ces rendez-vous au Iso Sangisabiso Nabanganga Nzambe. Là nous recevons Papa Massia. Il y a aussi notre papa, lui-même va pouvoir se présenter. Il est mieux placé. Donc j'espère qu'il n'y a pas bon nombre de passeurs. Il n'a qu'à décortiquer selon ce qu'on vous avait donné comme promesse. Donc, chose dite, chose faite, c'est ce que nous sommes venus faire ici en ce net moment. Et sur ce, j'en profite simplement pour remercier tous ceux qui suivent cette émission depuis la France, mais pourquoi pas depuis Lubumbashi. Vous êtes vraiment nombreux en train de nous suivre. En même temps, je ne cesse jamais de saluer ceux qui suivent cette émission depuis la ville-province de Kinshasa. Nous sommes à Matadi, donc pour comprendre kaka confinement, mais on ne sait pas du côté de l'église. Kaka nenge to uchu komona. Balobaki qui classe à l'étroit, mais on ne comprend pas subitement le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Aïe Sous-Sokobakisa, qui est comme il est dit août. Donc ça prouve qu'il y aura toujours des complications de l'autre côté. Mais à ce cas-là, on va quand même essayer, il y a Kokota na Mozindo pour tout comprendre la bandeko. Donc déjà en passant, là, je vais pouvoir vous présenter déjà à côté là, Pasteur Massia. Je ne sais pas les noms de l'église, papa, ça m'échappe. Nous vous apprécions pour arriver à Bino la journée à l'heure dimanche où ils ont que solo la masolo etali makambo ya confinement, taux de confinement comme etali vraiment où ils ont capital parce que tout na confinement jusqu'à présent tout on a confinement là nous va déconfiner parce que tout qui ba adresse ya gouvernement on avait dit que à partir du 15 ba makambo susu et obota ma puis le 3 ndé balobaki pour la classe mais tout mona nyonso wana ezokokisama na ntango na yango parce que gouvernement ezovivre na kati ya mibeko et ceux qui arrêté présidentiel ntango ekomaki déjà arrêté président apesaki ordre et comme déjà arrêté présidentiel alors tout le monde va obéir na yango et ngai apôtre Massia de l'église mission évangélique prince de la paix précisément na ko se défendre pour na problème etali makambo ya confinement na kati ya mboka to pour l'église. Église n'a rien à voir, puisque l'église fait toujours la soumission. Et il y a makambo itali mibeko ya mboka. Parce que l'église, il y a une église au milieu du village. Et c'est la première église ne mutali boso akoto salon mibeko izana kati ya mboka. Pourquoi contredire? Par rapport au mona qui rouverture ya bandeko ba activité monsieur zongi to moni ba transport en commun et zongi karandenge zalaki ba bando ko ba na moto ba bando ma mi balete mais ba komo ma deux personnes donc activité zongi normale na zoé baté les églises sont mises à côté yango ba to bazana ko ima en même temps pe ezana moi lobbying moko ebimi à la veille, soit disant que non, et ça n'a pas église, oh, ils sont censés à côté là, et ça n'a pas église, mon sous, bah, kobimisango, surtout comprendre, est-ce que Ezali, il y a solo pour binon des beaux-arts mieux placé pour n'aroper sa biso éclaircissement. Merci, monsieur le journaliste. Likambo yo question yo motuno yo tuni, et c'est normal, mais pour na biso, tozo kanisate ke koko za la bongo. Parce que oya kangaki, c'est gouvernement, oya kofungola, le gouvernement annonce il y a président république. Ce que l'on pense na bato mususu makanisi na bango eza en dehors na makambo etali ya gouvernement ba mesure prise bango nde bakangaki bango nde bakofungola mais biso tokosala eloko te bango pe basala eloko te na kolendisa kaka bandimi nyonso baza na kondima ke ba église nyonso moko te nyonso ekozonga ensemble. Voilà, merci. Là, on est qui a vu à Papa Massia. En même temps, tous les cas, Nganganzambe Moussousou Azali, Awaye, à côté, c'est la biso, Oeza Avinaye. Mais ils ont motuna o to bombi eza kitoko makasi po bande ko ba comprendre toujours que n'a papa a roki ko mi présenter avant même que toko tana Mozindo c'est le pasteur Franck Kamo Bumunda de l'église de la Divine Spirituelle qu'on fait ici à Matadi sur les questions que vient de nous poser. Pour moi, je sais très bien que dans notre pays nous avons des lois et des principes. Mais je me réserve beaucoup pour ne plus beaucoup commenter sur le problème de l'Église. Parce que jusque-là, notre pays n'a pas encore annoncé quelque chose qui est contraire par rapport de ce qui était
avant le confinement de tout ce que nous savons ici au Congo. Nous, de l'Église, nous avons le ministère de la Justice et garde des Sceaux. Il ne nous a pas rien parlé de ce qui concerne l'Église. Nous avons notre Parlement. C'est là où on sort des lois et autres principes. Notre Parlement n'a pas fait sortir quelque chose qui interdit ou qui accepte d'autres églises pour qu'ils soient libres et vrais comme on le faisait avant. Donc nous nous réservons beaucoup, plus pour ne plus commenter, dire d'autres choses que notre gouvernement n'a pas encore commenté sur les églises en principe. Ça va, merci beaucoup papa, nous vous avons bien saisi. Mais il y a aussi une autre question, parce que bon nombre des églises de Noirs disent que non, quand on parle de la pandémie de Covid-19, ce n'est pas notre maladie, et cela est donné aux Blancs, parce que bangonde, les amassoum au bazofuta, et pas ya Nzambe, parce que après avoir commettre beaucoup de péchés, il y a un bazofuta. Na évité pour na bandeko bazana ndimate que maladie wana ezana kati ya République démocratique du Congo. Okolobanini. Merci papa pour la makambo ya pandémie à coronavirus. Nous remercions notre Dieu pour nous avoir quand même écarté. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont péri dans notre pays. Mais à vrai dire, la maladie coronavirus existe. Il existe la maladie. Elle existe la maladie de coronavirus. Alors pour les églises de Noirs en train de nier que non, cette pandémie n'est pas la nôtre. Non papa, la maladie, la coronavirus existe partout au monde. Si nous vivons par la grâce de notre Seigneur, que nous croyons. Mais il y a de ceux qui disent que non, aujourd'hui quand on parle de la pandémie de Covid-19, donc ça montre que le signe du temps de la fin, je ne sais pas. Quant à votre côté, par rapport au verset biblique. Papa, vous savez très bien que dans notre pays, nous avons connu des cas pareils. Notre pays a connu les cas d'Ebola. Notre pays a connu les cas de SIDA. Aussi, aujourd'hui, nous venons de connaître les cas de pandémie coronavirus. Bien sûr, on peut accepter que ce sont des signes de temps, mais ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier, puisque lorsqu'on avait connu l'Ebola, les autres croyaient que c'était la fin du monde. Hein? On avait connu le sida, on disait toujours cela. Et aujourd'hui, c'est la corona. Mais pour nous, nous devons quand même reconnaître la grandeur de notre Seigneur et Sauveur, puisque nous sommes basés chaque fois à lui chercher. Nous prions toujours notre Dieu. Notre Dieu ne peut pas nous abandonner, puisqu'il est le Dieu de tous ceux qui croient en lui. Alors, quelle est votre fortification auprès de vos fidèles, ceux qui croient en Dieu? Bon, j'allais toujours dire à nos fidèles de demeurer toujours fidèles à notre Seigneur et Sauveur. Ce n'est que lui qui peut tout faire pour que tout ce qui peut y arriver sur ce monde, pour que notre Dieu puisse quand même nous écarter, pour que notre Dieu puisse quand même nous protéger, que notre Dieu puisse quand même nous faire du bien. Nous devons toujours croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pendant le moment où on a eu à traverser, avant même qu'on puisse déconfiner, je ne sais pas, est-ce que vous ne vous sentez pas quand même un peu mal à l'aise, tenant compte des églises, les églises étaient fermées, mais voilà, aujourd'hui, bientôt, il y aura l'ouverture des églises. Alors, est-ce que vous prenez quand même le temps de vous donner ou de revoir encore la Bible ou prêcher, même à la maison? Est-ce que les fidèles continuent toujours à venir? Quand on était confinés, on ne pouvait pas lire la Bible. Pour nous, la Bible, c'est notre outil. Nous lisons la Bible chaque jour, à tout moment. On était vraiment fortifiés. La Bible nous a quand même enseigné. Et tout ce que nous venons de vivre aujourd'hui, c'est tout ce qui a été. C'est bien précis dans les Écritures. Mais notre souci est que vous puissiez entrer en profondeur pour faire comprendre aux gens que réellement nous avons ici les hommes de Dieu
ils sont censés d'expliquer, de montrer leur expertise humaine. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, il n'y a pas de question d'expérience, il suffit simplement d'être rempli de l'Esprit Saint. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont, parce qu'il y a de ceux qui se sont donnés aux choses inutiles, au lieu de se concentrer toujours à la parole de Dieu, il dit comme tout ça, il faut tout retourner dans ma solo. Or, je ne sais pas, est-ce que la bande de quoi on a pas de zéla de tout, bazaka na zéla nzali. Faut tirer dans mon cœur, monoko ya lingala. Faut quand même que ça une bonne audition la bande de quoi bazaka kolande biso. Au moni même Bible ça peut sibisete batango nyonso ezali pe ezali koya pe koleka. Tout s'attendre à temps ya kosika. Na temps ya kolela, temps ya bisengo, temps ya pasi. Mais kasi na bata o nyonso tozali kolekisa. Tozosika lokumu epa na nzambe. Tukikuboya nzambe te, bana nzambe bakukima nzambe te, bakoza mosika na nzambe te. A vrai dire, tomoni na biso yango ke bana na nzambe mingi bakima balobi oh yeli biso inutile ya kozeli kucheselike pa na nzambe nzambe ya yebi biso te tokoko non zali ko biso pa na nzambe bakanga toujours na nzambe na biso bakanga manayi na tango na passe donc tango ya bisengo tala job makambo elaki je ba fait tout perdu bana na ye biloko na ye nyonso ya ye moi c'est que tu as que te job boy na yo nzambe ko fanda puisque so koza ki na nzambe peut-être so okozwa ba souffrance sa bonté. Mais je vais exprimer ça. Vous avez moi si beaucoup d'animaux. Quand on a un zamba puisque tant que tous en habillent côté. Mais même la tant qu'on a pas, même tant qu'on a bissé, tout dans ma canne zamba. Même mes camarades étaient mes shop. Bah bijou puisque pour ça qui m'a bé. Oh aussi besoin zamba terre pour laquelle vous allez vraiment à terre n'a pas passe oya le lengue ya boy. Mais na le lengue shop bah quand qui na zamba oya yé. Bible est na suka ayaki le sous que retrouver. Oh, il y a Zangaki 2 fois. Donc, il y a des gens qui ont été mazoto na bangote. Tant qu'on passe ça, il y a des gens qui ont été mazoto na bangote. Il y a des gens qui ont été mazoto na bangote. Donc, il y a des gens qui ont été mazoto toujours. Il y a des gens qui Voilà, merci beaucoup, papa. Nous voyons de l'autre côté, nous avons une maman. Elle n'a aussi à parler, je ne sais pas. Bonjour, maman. Bonjour. Yebi outi koyoka moi était néanmoins ma solo to choka bolamba papa awa pona yo olobi lolenge kani. Bon, merci mille pour la parole. Nanga naza minga olobate question kaka nazo sepela mingi biso ba congolais to yebaki déjà nzambi bande la femme malade oya. Donc batumi bazo sepela ke église ezali susute bazo sepela o ba déconfiné bazo ke na ba bar nini mais nzambe nde atali makambo nyonso wana nzambe azana ebandelité azana suka te donc to minimiser makambo nzambe te il faut toujours tozalaka toujours na tango nyonso na ba prière alors ba kutu prier sans cesse ba mususu atazo prier te azo koyemba il faut kokumisa nzambe puisque maladie ere koya ekopona mutu te ezala ba pasteur ezala ba docteur bakokufa la maladie wana ta bato bazondimela ngo te mais tango ekoya bilelo ekokota ndenge papa pasteur alobi toza na 2 temps siko tozo sepa po to moni yango te et bon to komona ngo tana biso akolela ekokoma biso ba congolais to vivre na kimona meso donc soko moni nde o lobi ke no il y a réellement qui malade yango mais yango faut ko yeba ke toza na 2 temps ndenge papa pasteur alobi toza na 2 temps ta ko botama ta ko kufa tango akosepela na tango akolela donc 2 temps wana to bosa nango te siko bato bazondima te po bazomona te bakomona ngo nde kolele bandi. Merci mon frère journaliste. Sur ces propos ma question nyonso touti ko yo kapé ko pesa biyano. J'encourage les chrétiens. Maloba nzambe est juste. Dieu n'a pas changé. C'est le monde, nous les gens qui changent. Tantôt d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais oh, biso salak, souverain. Dans les écrits, dans la Bible, dans Mukana Apocalypse chapitre 2, verset 10, qui dit, nous lisons, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison,
afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai les couronnes de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai une couronne de vie. J'espère que vous venez de lire Oui. la bonne nouvelle. Pour nous prouver bana na nzambe ba bimate na kati ya Bible. O nzamba loba yango ndezo salema lelo. Et soki tokotala na Genèse chapitre 6 mokile tambola kaka nde toza lelo. Bana nzambe baningana te o amoni ki azamwa na nzambe ayamba Jésus-Christ lokola Seigneur et Sauveur atikala na position ya Jésus-Christ a dérobé quelque part. On ne sait pas où est lobby. Si on perdre vie na yo lelo, ce que ça qui na Jésus, on retrouver. Mais ce que ça qui na Jésus te, Olanda qui va bar pour va fungoli bar, Olanda qui va hôtel pour va fungoli hôtel. Problème exact mais soukande le qui bandel. Ça va, merci beaucoup Papa Massia. En fait, les moi question souka poto kabana na bino. Bande ko mosusu bako ima. To yambi bino tant que les hommes de Dieu. Hormis l'activité musala mosusu obino bosalaka. Balobi ba église ko kotsa mobulu na kati ya République démocratique du Congo. Nini oyo to meki koloba na kati ya République démocratique du Congo. Ba pesi bande ko ya église charge. Ba pesi bango charge pour ba meka ko maintenir pour ba yebi ke non église eza moko oyo kotsaka pe na kati ya mboka. Ba élire moko ya kozala ke non moponami ya dirigeant ya ba prochaine élection. Mais ba komona ke non sérieux to pe bosolo ezate pona bandeko ba kondongwa na ba église wana moi conseil eko ya malamu oyo kosala bango pe ke non ba comprendre que non il y a d'autres églises où bazo réfléchir pour ba makambo etambola na molongo parce que aujourd'hui nous parlons des églises et ceux qui tozu pe parti wana eza pe concerné car na makambo église. Aujourd'hui ce sont des églises qui sont des troubles au niveau de Kinshasa. Tant que bino ba pasteur bolobi nini na bande ko ba église mosusu wana bango balobi biso boye pendant que bande ko mosusu to moni bande ko ba uti ko kufa na ba marche uti ko leka awa nini église ba pesi bango charge ba pona mutu oyo akubanda ko kamba poste ya seni mais eloko moko te donc ça veut dire ba pesa ngona bato mosusu to ba longola banganga nzambe baza susu utilité ba pesa ngona bande ko mosusu ba ko kamba. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour ne pas juger. Mokile za na ba organisation na yango. Soki ba pesa ki charge na église et que église a poni na observation église ba moni que moto aza capable pour na kosala. Ce n'est pas nous. Église a ça poni déjà moto. Soki église a poni moto. Nga soki na pesa lelo musala na kotikelo sala musala wana tisuka. Ndesi mana kwa asala ki musala ne bien. Mbilinga ezali te bato basali banda nde bazokotsa mbilinga mais bango moko bazana puisque bango nde basali choix ya kopona mais bato bazali banda nde bakotsa mbilinga et ça problème église te. Voilà, merci tous Papa Franck na moi juste motuna oyo potoka bwana. Merci beaucoup Papa kotalete mbilinga emona ki na kati ya maponami na moto ko kamba makambo ya élection na kati ya mboka na biso. Na banzi tango bana nzamba azali kosangana esika moko pona ko créer eloko moko eko sepelisa mboka mobimba esinga bavanda na bonzambe na bango po basala mosalo oyo ekoki ko sepelisa pays monene lokola RDC mboka na biso bakoki kozala bazala dicté na bato mosusu libanda te likolo ya kanyaka makambo ko songolo te papa kolobete kaka na église mabe ezali te tokoko koloba ndingo wana te bisika nyonso bato bazali na ba société nyonso ya mokili mobimba bisika mabe ezali te donc tokoki kozala mokumba ya monene ya kopesa charge ke ba nganga nzambe ba église nde ezali koboma mboka te papa. Pas jusque là. Mais ce qui m'a bezali kati na bato bakoki kovanda ba bongisa pote
bomoko ezonga katikati na bango yango wana kokaki kolo boni tokosuka mpo na bandeko oyo bakoki kozwa adresse na bino soki mpe baza na posa baya kolekisa ta mwa dimanche mosusu na baeglise bakoki kozwa bino lolenge kani. Merci beaucoup papa. Ya liboso naza koyebisa bana na nzambe nyonso ke soki mokolo oyo bapesi mpona kozongisa mangomba na biso na kati ya ekolo ke babanda kosangana basambela lokola mesano ekoki mwana na nzambe nyonso il faut atelema moto na moto akende bisika amesana kokende kosambela kende pa passer na bino ata bozaka 5 personnes ata bozaka 10 bozaka 10 de kende kovanda na ndako te toyebi te ngonga ezali makasi monguna aza kolala pongi te ono tozali kolobela ezali monguna alingi te ke bana na nzambe bakoka na kosala mosala okesepesa nzambe te posa na bango bamosusu baelimine bango bavanda po te epa na bango babakisama mais wana ezali solution te puisque mokolokoli yesu akoya akotona motu moko na moko libonza mosala ya kosala kati ya mokili oyo na biso na nzambe nyonso mokolongo batelema bana na nzambe ya lingomba ya délivrance spirituelle colonne de feu oyo baza kokangama epa pasteur Frank soki mokolongo ekoki moko avanda na ndako na ye te atelema toya kokumisa nzambe na biso bakoki kozwa biso na baréférence na numéro ya telefone 085 51 78 630 085 51 78 630 09 99 050 828. Bongo pona bandeko bakenda protokala bao baza ba France to bango be bazozwa ndikisa kolanda biso na chaîne Z News Télévision bandeko wana balala pongi te bayebete sans nzambe biso tokokobika te sans nzambe biso tokoki kolonga te il faut bakangala toujours na losambo batika makambo ya pamba wana kota banzela ezanga tina esina tina moko te bazonge pa na nkolo yesu na biso waza moko tepembikisa na biso. Merci. Ça va, merci papa. Voilà, tozo liloba suke pa ya papa Masia pona mukula lelo. Merci. Je salue tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la ville de Matadi et puis dans le monde. Bako ba kusala musala bango comme il faut. Ndenge ba benga maki na Seigneur. Ba dérober quelque part. Parce que Dieu a ça toujours juste et biso tous la fidèle na nzambe oyo abenga biso. Parce que Jésus a zokoloba ke ezana moto moko te oyo abenga ma epa atinda mate pe abenga ma epa na ete. Moto nyonso ya ke pa na nzambe fa benga ma epa nzambe. Comme ça zo ba serviteur de Dieu, tout ça la musala on a vraiment fidèle na fidélité nyonso po ete nzambe oyo azala pe nzambe na biso azala pe nzambe ya bato to kote ya kabango pe nzambe ya bato ba kobongola bizaleli na bango ko ya ko rejoindre biso. Et je salue toutes les chrétiens ou les chrétiennes oyo bazana kati ya église mission évangélique Prince de la Paix na Kinshasa pe na Matadi na avenue Lubokolo numéro 43 bis esika nini église mission évangélique Prince de la Paix ezali na pesi susu mbote na papa na biso Nehemi Nkusu oyo azali président ya Renadef pe Giovanni oyo azali président ya RC na pesi bango mbote mingi esika nini bazali na mabota na bango nyonso na ba fidèle nyonso bazokamba et na pesi pe bino ba journaliste oyo ko visiter biso mbote pe nzambe alola atombola bino matambela bino suka wana te prochainement to ya lisusu to koma tina niveau église pona ko lisusu ba message mosusu. Voilà, biso nde tozongiseli bino matondi par rapport à Ken Abuneza qui est vraiment chaleureux. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Si vous l'avez quasiment aimé, dis énormément merci à Emerald, celui qui était derrière la caméra, mais pourquoi pas à la coordination. Là, j'en profite simplement pour saluer Monsieur Umba, mais pourquoi pas depuis la France, je salue les DG de cette chaîne GNZ News Télévision. En même temps, on se retrouve juste la semaine prochaine pour la continuité de l'émission, à savoir que nous n'avons pas bon nombre de programmes dans notre chaîne. C'est parti, bye. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ News TV, n'oubliez pas de vous abonner
et d'activer la notification pour ne rien rater.